Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote mingi na bino nyonso to bolinga mama Elia Nitu. Na pesi bino ba mbote, ba ebo ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko nanga. Est-ce que bolamuki malamu? Boni kote na bino kimia ezali? Est-ce que boza bien? Bolamuki ndenge nini? Leo toza déjà mardi. Toza mardi lelo Mercredi na yebite na bosse na ngai. Toza mardi to mercredi na wayeba lisote. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimi ezali, bino pe bandeko nanga kote na bino ndenge nini. Est-ce que bolamuki malamu? Soki mutolali malamu te moyo la muka malamu ezate. Soki butu na yo eza malamu, tongo na wapi koza malamu. Soki butu na yo eza mabe, moyo tongo na yo eza malamu ezate. Alors faites-moi ça va si vous allez bien. De mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kote na biso awa famille tutoza bien, kimi ezali, tolamuki na biso bien. Tozo kende kosola mwa muke makambo oyo toza nango mwa mikolo oyo eza kokite eza komata ndenga boyebi makambo esilaka te ezalaka kolala kolamuka toujours de nouveaux dossiers ba dossier ezozala obe chaque jour tozo kutana makambo ndenge na ndenge tokomi na challenge makambo ya ba ex bandeko na nga na yebisi bino bokondima te bokokamwa komona ke mwana mwasi abenga nga na tongo po yebisanga ke mama nitu nga na lali te mobali oyo yanga alamusi ngai na ba 4h du matin yebisanga yo mpe ndenge oza wana obima na ba ex combien de garçons avant ngai incroyable mais vrai on dit matin mais ya solo makambo nazo yebisa bino non ekomi challenge est-ce que ekomi challenge kotuna oza na ba ex combien obimaki na banani avanga est-ce que makambo wana esalamaka vraiment mwana ya mwasi ebisinga bi mama nitu na yebisi nga mwana na yo na lali te butu mobimba mobali alamusi nga aloba nano oza na ba ex combien il faut yebisanga vérité ta moso yebisanga ka moko nga na yebika moko me baza na bango ebele papa ata soki bazali ebele problème eza nini problème pe ezali wapi ata soki baza ebele problème eza nini problème pe ezali wapi bandeko na ngai totika kozora ba vie na ndenge ya aventure ba vie ekomi lokola ba aventure moko boyo ndi bato baosakana nzoka mundela lobi la vie n'a pas de brouillon kolala kolamuka eza nango habitude de il faut ko profiter na vie seconde ni surtout ya vie faut ko profiter nango parce que lobi to yebaka lobi na biso te muto yebaka lobi na biso eza nzambe en tout cas no yoki mawa mingi na mwana oyo yabisinga mama ekomi lokola challenge ekomi ka mobali alali ala muki boko yebisanga oza na ba ex combien obimana mibali combien avangai yebisanga il faut na yeba neba vérité nyonso yo yeba vérité nyonso moi c'est bimana mibali combien avant yo et bongo yo soko atunyo ko bimana basi combien okoloba pona bolingo eza nikamna égalité ceux qui moi c'est bandi ko tuno yebisanga nanu avant ko bimana basi combien soko bimana 10 ko yebise combien obana bimaka na date. Toute vérité n'est pas bonne à dire, bande konanga mundela lobango ke toute vérité n'est pas bonne à dire. Vérité nyoso ezaka malamu te pona kosani ni pona koloba. En tout cas na communauté to komi na problème, na communauté to komi na ba makambo ndenge na ndenge, muto kolala kolamuka mutu musala la muki afondele mutu likambu, mutu musala la muki abandi ko finga baninga na ba voice, mutu musala la muki kolamusa mwasi na 4h du matin yebisango bimana mibali boni. En tout cas makambo ni seza makambo malamu te za vraiment eza makambo moko ya bien te eza ba anti valeur. Et ça vraiment on est tombé trop bas tombé trop bas et ça makamba bien te bandeko nanga et surtout nga na qui passe pona mwana oya moi c'est sanga ki mama lelo nga na lalite butu ya lelo na lalite mamakamba ba ex ba lobi kelika mona ba ex comme challenge et comme ka mobile ko tuna moi yebisanga yo bima na combien yebisanga soko basi bandoko tuna pe mibali oye leka essayer leka là le temps passé ne revient plus ba vu o essayer leka bandeko nanga essayer leka tango kutena mwasi sika ato kuti abota bana 10 ata bana 14 yo monaka ko bali vierge monaka o bali vierge pourquoi bali vierge parce que ba ex wana yo yebi bango te eza vie passée na ye parce que moi c'est pas tant balinganaka ezaka question ko poser te oza na ba ex combien bimana banani baleka awa nzela oya vanga leka nana démarrer ki mutuka na cheki point mort nana cheki première vitesse nana cheki deuxième ezaka bongo te tozo kende ko tomber trop bana makambo musu tozo sala eza malamu te tozo mona ka boye mais il y a des gens qui souffrent bato mingi baza ko souffrir na ba intérieur na bango ce comité na ba niveau ya koloba ki moi c'est sanga bi mama nga mobala la musi elekeli ngai nazo bisa bino incroyable mais vrai elekeli ngai moi c'est ça qui mobile la musi pour tout na ye yo ba ex no ba combien yango wana
eza malamu te makambo ya boye bandeko nyonso tu eza ya kolanda te nyonso tu totaka na télévision eza makambo ya kolanda te bandeko parce que soki moto komi kolanda makambo nyonso na détail bavi oyo tokovivre lisu malamu te ngai nalamuki ntongo nasali na tie pondu na ngai na moto ngai na tie pondu na ngai ya oyo bozomona eza pondu bomoni pondu mame nga pondu na ngai yango na tie na moto kala te pondu na ngai ezokende kosala nini ezokende kobela pondu na ngai yango wana nalamba na ngai pondu na ngai du vrai du vécu du quotidien na lobaka à chacun sa vie moto na moto azana na vivre vie nga ntongo yango etani bino mbo momoni ero na otela video vidéo nazolamba pondu na olamba pondu na mopanzi na sina bongisi poulet fumé na nga ekolia mana pondu na bongisi alors papa tango oza déjà na mama oyo azwaka temps aza kolambela yo moi poulet fumé boya sali déjà na lambela mobali na lamba moi pondu na sala boya na bongisa ndako après les sous papa na 4h du matin ola musoso mama otuna mama ba ex bazaki combien en tout cas ba mabele belé ko ya ko beba likola ba makambo oyo internet eyaki pona ka ba futilité te internet eyaki pona makambo malamu me biso moko siko surtout ekolo ya biso ba congolais modèle to sala internet eza malamu te modèle to sala ba voice eza malamu te ba voice obozomo na ba voice ebo makambo kile koti saka boloko na kanisi biso nyoso to monia ba voice tozoka voice bato bazaka na habitude de kosala bato ba voice boye ba ke voice ekoki komema moto na boloko voice oka ya voice moto sali voice na volonté na yo kamati publier voice na publier voice tant moto zo sala voice ozoka sana sambusa moto ozo ba conséquences na ngote ya ngwana mona moto mususu un jour ovandi na toilette ozonena ozomitia musapi soki nasala ki boyete soki nasala ki botala via lelo botala kamba ba voice eza kobima somo ba voice eza kobima bande en tout cas na tozo bate ouvre le monde mokili eza kokende wapi oyemba ta papa le moloto mokili ekomi na suka sote masumu potango Yesu akozonga akende na yo bato yo basalaka ba voice bato yo bafingaka bato na ba voice tika na sala bwe ba voice okanisa te so osala ka ba voice ozo sambusa motu sor na ngondo koyeba te tango ozo sala ba voice ko finga bato yeba ke na bato yo tindela ka bazo yeba zala kande boye afinga kande bato boye en tout cas bande ko to changer evangeli na biso to changer evangeli na biso bande ko na to changer oye komina ko la musabasi to bandaka ko kango kala wakama mobali kutosa azua mibali azua bato azua mibali azua bala musabasa na ba 4h na ba 3h ko tabola musala bongo yaki mukolo ke mama ni kunaki makasi obi bofone ba susu na leka kyawa eza vraiment c'est trop primaire en fait eza vraiment trop primaire tango mobali azwa idée ki ola musamwasi na yo tongo pardon butu potu na yake avanga na likana ke na nzela oezaka nini nango ezaka ke mama ni kuna ki makasi oyoki yango ke ututi na matoi tina mo le pinière obite fona tuna koyeba boyebi te ke la vérité blesse toute vérité n'est pas bonne à dire surtout na domaine na bolingo obimaki na nani osalaki ndenge nini yo osalaki eboya nengo salinga eza oyo lobi nango ata bokecho yambo buzoberi na kati ya kizengisien malamu te biloko ndenge wana ba mama na ba papa fo botika surtout ba papa nde ba na ba système ko la musa basi pona ko tunaka basi ba passer na bango malamu te tango kutani na mwasi bosi bosolola ki déjà bosolola ki passer nyo surtout ezaka malamu te ba passer mingi ezaka bololo ba passer mingi ezalaka bololo ezaka malamu te ba passer mingi bande ko nanga ezaka bololo ezaka malamu te ezaka makambo kolinga koyeba te moi c'est emballé c'est possible lingani yo monaka ke na lingi moi ça za vierge moi c'est pas mona ke na ngi mobala za chaste tozo banda vie makambo ko la musaka basi tongo mono nda bisinga lobi mama il paraît ba jeune ba komi na ngona challenge e komi ka 4h du matin lamuka yo bimaka na ndani avanga 5h du matin lamuka yo bimaka na intel oh mokili ko kufati mokili ko kufa po ya sika na sa moyi oyo ezate to mona na mboka na biso ba autorité boyebi bazali oki yebi penza ke mwasi oyo azaki mwasi ya X mona non seulement komona elembo pe ezali bana bazali mwasi azaki mwasi ya X mwasi azaki mwasi ya Y
mais papa tali bolingo alobi te o eseleka etali ngai te ngai nalingi mwasi ofona asala nini ifona bala ye akamati mpe mwasi asali nini abali ahonore ye kutu koleka kutu mibali oyo bazalaki avant na mwasi wana. Alors bino bato ya lelo kolamusaka basi na ntongo obimaka na nani fo yebisa ngai na ngai nayeba eza bien te parce que soki oza mobali otali mpe na libota na yo otali mpe na nuvi mpe ya bandeko na bi menga mpe bandeko na ngai nde nazawa omona mpe bandeko na ngai nde nazawa basi babalaka mpe bakabwana mpe na mibali boye na boye soki otalika makambo ya ndenge wana okokotungisa mpe mwana ya moninga toyebaki obimaka na nani nani azalaka kope na yo boye eza malamu te eza vraiment trop primaire bandeko na ngai eza vraiment trop primaire mibali bakoma opesa basi basusi mwasi akomi kaka soki atali na mopanzi mwasi azobanga bi akotuna nga te eza malamu te leyo nayo bino bapapa oyo bakomi kotungisa bamama obimaka eza bien te botika bizaleli oyo tovivre bien tovivre na kimia bandeko na ngai. La vie n'a pas de brouillon, on ne vit qu'une seule fois. Vie nyo sokaka yango bandeko. La vie faut la savourer, faut la vivre. Mokolo liwe koya na ebite o. Nalengela mwa ntango nzambe apesi nga natuni ngai natuni bato ya mboka oyo babanda mosala oyo liboso na nga baloba mpo nayeba matoi ekosala mpasi. Ede ya misa yemba bilima ya se yokanga yawa mobali na yo kaka ote tokende kaka oyo elekese leka nini nabosani place yango nabosani va place wanda ayembaka pondu na nga ndeni ngana olamba na nga pondu olamba na nga pondu bamama toyebaka mpe kozwa basoin ya ndako mama kovanda na internet kotala bavideo eza mabe te tozalaka na posa bato basabone totala mais chaque chose a son temps il faut kozwaka mpe ntango osala nini ya kolamba ete soki mobali alambaka madesu bien oyo alambaka madesu bien alamba na ye mama tolambaka mpe kolamba mpe eza important mpo kote kolamba mpe bamama négligence vraiment eza makasi ngai oyo na olamba pondu na ngai yango banda na bandaki yango nana ti yango lutu te nazela ntina suka nazolamba pondu na ngai bamama kolamba mpe eza important bamama bozomona makambo ya bavoice bomoni internet ndenge eyindi makambo ya bavoice internet eyindi likolo ya nini voice conseil gratuit na bino bayebosalelaka bato bavoice bino oyo bosalaka bavoice na Kishasa kutu elekaka mwa mokeme na poto bino bayebosalelaka bato bavoice ovandi voice bato mpe bosambelaka mpe bato bazala bato losomo bosambelaka mpe moto asambelaka beyebaki na bizaleli moto asambelaka finga ata moto asambelaka ofinga bato na bavoice bagromo ya bamama ya bapapa ya baboye nyonso wana eza masumu yango wana nzela ya lola babi eza moke lokola tonga kokota yango eza facile te nzela ya lola eza facile te mpona kokota yango mpona nini mpona bacomportement na biso to changer. Tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'est pas utile bandeko na ngai. Journée ceux qui muta salel déjà na butala li malamu te balamu si mutu na 4h du matin mibali bakomola musaba si tongo yebisanga yobi makana nani mais mutu ko passer journée malamu te déjà mutu balamu si tongo bebisi obimaka nani journée koza malamu te ya omona mutu mususu journée na yaza kanda kondo so comprendre te yoza kanda boye mama tika moninga lalaki te balamu seke batuna nani aleka awa Marc aleka Pierre aleka, Jacob aleka, Zachep aleka. Mais les passés, ça les passés. Le passé, le temps passé ne revient plus. Bizalele ekoboma mabala ebele mabala mingi ekokufa makambo le passé oyo ekoboma mabala ebele bamusomo na bala ndako mabala basi baboti bana mais na kati ndako bazosalisa bana batesta ba ADN tosala ADN pona yeba si réellement mwana aza yanga to mwana aza yanga ite nyonso wana ne kaka na kati ya makambo bolingo bolingo eza pasi bolingo eza pasi mokili ya lelo te Android oyo soki vraiment mais c'est Google akokata yango mpona Congo ezala bien pour Android oyo ebongi na biso ba congolais te en tout cas to ana ntango journée bandika sikoyo tokuta na biso tout à l'heure loko amona abengaki nga po ayebisanga mama nga balamusinga lela 4h bato na nga likambo ex
yango wana bomoni nga mpe nasali mwa video kosoa na bapapa oyo nanu babandi kotuna bamama makambo ba ex te botika yango s'il vous plaît botika babi ekomi challenge ekomi ka yebisanga obimaka na nani yebisanga obimaka na nani yebisanga obimaka na nani bamama tokutana tout à l'heure que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kabisa kumona nzambe anibeshani bana betu bons ngai na continue kolamba pundu na ngande bomoni pundu na ngai yango wana awa pe na kendo sala poulet fumé na ngana sa bongi biloko na ngai nyonso na sala poulet fumé na ngai ba gros bisous na bino nyonso tout merci mingi na bino nyonso tout bolinga mama Eliani tout merci na bino obayo bo partager ka bemisa mama Eliani tout sona o s'abonner te na kosenga na o s'abonner na Eliani tout TV soko siko s'abonner ou activer cloche ya notification pour que vous allez notifier à chaque fois émission ya sika ekokota na kati ya chaîne na biso bisous à tout à l'heure.